Matondo kembo ya hulusi kimbangu jantu munoa. Kembo ya zongal vele ya mobate ni mokela di kolonse. Na kombo ya mama kipa vitandonda. Na kombo ya wakoko na biso babele la kiye nzapa nzakomba. Akongo mongali vidi mukulu Mungu baba. Mungu wa milele. Nzambi gaungu. Kalunga babelela kiye na bakombo wana nyonso lokumbo zongel bele mo batiri mokeli soki yete ndi asono ni marabu bagane biso soki yete ba magicien de basima gagner na bango biso soki yete ba eliminative franc-maçon de basima kata Kongo kala mina nguya na ye na bokasi na ye ya kotala waza kosala na fimbo ya simbi na maboko ya kekele. Ah, tolobi matondo mvuluzi kimbangu jantungu na yomo kenge ni koloko yomo baki ni koloko mampinga na biso ya solo pe bazali na sous direction ya nani ya mama ipamita ndona mama mafuta mama nzinga bankoko ya yo o bakosete oke bablongola yo pembeni na bango po ete osi na makasi badomine yo eba yaki kolisa osusu te esengeli na yo zala boye landa culture na biso landa ezaleli na biso yo muntu yo bantu soki okoti na culture na biso ya solo eza culture ya bonzambe nzoka te ezalaki kobaka ta na complot po ete nzambe atomboka. Effectivement, Nzambe atomboka na yo. Nzambe atomboka na biso. Nzambe atomboka na bankoko na biso. Ya kokamwa ke ya solo, bilo bato bomona kingai, bilo bato bozala pembe na ngai, bilo bato na kinela kinyoso na kati na mokili. Koma bolanda oyo ba reptilien ba ye. Koma bolanda edoma ekokosa bino. Ndenge lokaka balobelaki bino ke na jardin d'Eden. Nyoka yaki, nyoka reptilien, n'est-ce pas? Et nous allons voter. Ah, n'est pas mettre question pour là. Adam et Ève étaient tutelés na katina jardin d'Éden. Comment? Bazalaki na nyonso oyo nzamba pesa kibango. Alors, mama Congo asutuki papa baleko luka kuna mama Congo asutuki amoni reptilien badeko ya reptilien wana nani yo za komona mondele. Mes chers amis, tout a été écrit et dit là-dedans. Ne cherchez pas loin. Aya kosebino te bankoko na bino baza kosala lokola bango te yone longo la puissance sur bankoko onzamba pesaki bankoko na bino bozala nango pesa biso biloko wana onzamba pe mayelo onzamba pesaki bankoko na bino basala yango baniye yango bopesa biso yango biloko wana ezala diabolo biso toyeli bino nde nzambe yeyo papier toyeli bino nzambe na papier yeyo. Oye ke koto ningi yete oyo ba de kokro ba no sala poete ba bere la nzambe ko bele ka sundingi wana te yo ko tozon bela yo fuka maka bele la ka chapele a moto pesio puissance ya mona chapele abo yo peki singa yeke ko ya koko na ngai oyo to sala maka mosi yo peki nga chapele na yo oh
papa ngo bale kimololete tala kanan balite basingo bolati na kingo te ya mote yo lata zo ya plastique tiana kingo avec des boules ya monde banda ko sambelaka oyo bakoko na mes frères mes sœurs est-ce que vous avez pas mozindo yango biso ya kana inspiration na tchaka on a programme te zamba le lobela bandeko na yo esa bino tango bolanda kangai bota la mission ngato botenda mbala ngate boyoka kozo bima na munoko na ngai nyonso zaka préparer te yaka mususu e yaka soki nzamba lobela bandeko na kolobela bino eza de laka ya mbuluzi kimbango maloba na ye oyo bankoko no ya mabe tete bwaka onyo so pesa biso yango tokende kotumba ngo na Vatican tokende tumba ngo na Belgique eza fétiche yo ye bankoko no bapermettre yo kende landa na bango yo mekende kaka landa zo pe po landa bango oyabi oyo bapekisaki bankoko na ngai batia na bandako na bango yango te bango batie na ndako na bango abo awe bazali bango bankoko na biso te baye kotia na ndako na bango e balobi na nga na futa mpona kende kotala yango abo koko na nga bapekisaki albeta ya ndoki eza biloko ya mabe eza bafétiche kosimba yango te kotala yango te pesa biso yango tokenzaki batumbi koko wana mpe oyo bakataki maboko oyo batumbaki lokola mama kipa mita ndona oyo bakundaki babomaki na nzala bakundaki baprivaki nyonso alobi te na kopermettre yo mwana na nga yo nkokolo na nga kende kotala tobisa bino ke mboka na biso kende kotala biso mpe bato zala ekola totongaki yango bokende kotala mpo boyebaki bakosaki bino toye te yo na nga toye na kati ya mboka mindele toza komona televire toza komona na kati na Vatican toza komona bamusée na France partout bon obiloko bakoko ndiki biloko bondoki te o bagarde yango ndenge nini ekote ya bino te kaka exemple apesi bino ekote ya bino tavant toyokake mondele asala conférence 3-4 bango kolobela biso bavrai juif bazalaki banoire bavrai hébreu te de noir mais yo moko boteya yo toyebake ya solo bakosaki yo et jusqu'à présent oyoki yango ozokontinue kaka kolanda nzela oyo bakoselaki yo 8 siècles. Quelle malédiction bozobitisa na banzoto bana mama Congo. Quelle malédiction à vous bantu peut-être bozokomona tolobelaka bino bondima yango te tolobaki na papa mafolo papa mafolo tolobaki bamusoka te papa mafolo bana papa sayela wana makambo na bango wana lelo mundela lobi mundela mutu alobi te émission ya papa mafolo tosala papa mafolo opartageaki yango boni. Combien de vidéos ya papa mafolo oyo yo opartageaki na bareseau nyonso yo kalobi osala te pour mondela telemi alobi yo wana utala alobi te mais papa mafolo eza na chaîne opartage mbala boni po se frekete bonanda bango te papa na biso mafolo mpo alobaki yango bakoko na biso alobaki yango papa sala pasana na bomoi alobaki yango botala bavideo akala balobaki makambo oyo. Mon peuple périt, manque de connaissances. Ceux qui connaissance ils en a yote, qui vont motoriser, qui comme qui vont niama. Oko que embrasser niama. Au kansi ko niama so beleza solo, nzo bate niama wana ba déguiser ba tie longi ya moto, mais na kati kuna za niama. Akokosa yo akomema yo na zamba. Lokola nyoka obayaki. Matondo kembe pai na bino nyonso na komona nzambe ya mpungu tolendo apambola moko na bino. Allez, 18 plus 5 égale combien? 18 plus 5, bon baby calculez bien, te tiens voyez, te tiens à 3, 23, et bien voyez, moi on a 23 ans. Est-ce que bako ça y est? Moi, je suis majeur, à 23 ans, à Bali, vie, à Elignoso, au ça a été. Et moi, je n'ai pas de papa.
comment bazokosa yo 23 ans oyo il y a Hippolyte Kanambe alors Joseph Kabila na ya Félix 5 ans et c'est 23 ans maintenant lelo oza kondima lokuta bakokosa yo mbala boni papa bakokosa mbala boni yo mama bakokosa bino mbala boni oyo ki ya solo lelo tous tozali na 23 ans na kati na misère totale. Oyo stratégie empire Imatuti avec les occidentaux ba mondaki ba yeba remplacer Hippolyte Kanambe na Félix Antoine Tshilombo aza ko continuer bino boza ko pele na wana ndeko na biso notre frère Beton ya museka bino ala tiposo ya encore ala tiposo ya meme na kanisa ni meme de ale boni bakei oyo nkoya alataki poso na meme ale bango. C'est à vous de comprendre na mokuse yango wana. Alors tina lelo na ère ya verso et ya vérité bozali kovivre na ère ya poisson oyo ya lokuta ya mensonge mais eza kokamusa ngai bana mama Kongo eza kopesanga pasi matondo balaki na bina na poste balaki na bina na poste na kere na bino s'il vous plaît et ça a un grand plaisir que vous a kolanda pe kamwa kere wana pote wana eza mateya oyo ya zo bomoto na biso pour récupérer que moto na yo il faut rappeler ka bino yango na le bien de l'autre la banda biloko badakala na rappeler ka bino botiaki bomoto liboso botambongo liboso te no botiaki bomoto bali basomba kango te dignité à moto somba kate. Voilà mes chers amis, aujourd'hui même les étrangers ne comprennent plus rien, se moquent de nous, bah comprendre des thèmes bana pas congola bazan dégéné. Bah congola bazo vivre dégéné. Donc tu la dernière pour votre rappel. Donc tu la dernière la katina na Afrique. Donc tu la dernière, bis pas dans la leader, mais tout ça c'est la dernière. OK, bah tu dois aller la biso pour te yo Congo nde moto ko libérer mokili yango bomoni Félix Antoine Tshilombo na Sassou Nguesso babengisi bango les États-Unis pour te ba foki misa bango ba beta bango ba lat ba règle on wana beta sur école primaire allez ba ke okebisa bango ba ke lelo musulte okebisa bango po ba non ba ko banga pona ko banga na bango sila fo ba kebisa bana misala na bango bana misala bango na kanisi bilo moko boyebi yango bana misala bango oyo buza komona. Alors bandeko bana solo Kongo ya koloba ya solo na kanisi lisesi oyo ndeko apesa kilobi bolandaki yango trebe o alandaki te ayoka lisesi oyo ya mpuku ya ntaba na ngombe mpuku taba na ngombe lisesi wana ezongela biso na kati na mitu ya koyebaka ke tokomi boye tosuki boye tokomi boye mpona nini po ete biso moko toza koyeba te kibo biso et voilà bato mosusu basakani bazosakani na biso po ete biso moko toyoki bo biso te tozokanisa ke bato banguna na biso bango bakoyela biso solution po ete tosauve mabele Kongo jamais. Biso moko solution mabele Kongo ezali entre tes mains surtout bino mampinga na biso mampinga Kongo bosambo pe mingi alors kosambo na bino tona posa nango epo esila basi na bino bakomba ndumba bana na bino bakomba prostituer likolo na bino bo négliger bo kanze ki bo kozwa kamwa kuna gauche à droite mais voilà aujourd'hui bosambo bino nyonso donc 23 ans de misère, ma grand perdant de ces 23 ans au numéro 1 sont des Mampinga et Congo. Mampinga et Congo, bazar au sambo, bazar humilié, bazo vivre la situation moko. On le subito lobito banago filmaka bandako na bango et sika balalaka eza passe mingi boto na Mampinga so ba ko permettre yo ndeko na ye kede ko tane sika ndeko na Mampinga lalaka. Ndeko moko na biso tula ndeko no Mampinga ke papa na kwa kotala mbeke sika yo lalaka o sika bana no balalaka na lingi na mona yango po moto dignité na valeur na ye honneur na ye ezalaka na kati na foyer na ye na foyer kotala oui bana na nga balalaka na mbeka malamu
oui, moi si nanga alors na mbeta malamu, oui, et pas nanga ika moi frigo esali, oui, et pas nanga ika moi maya mali esali, eau potable esali na melaka, na za bien, ceux qui moyen ko sala mutu kate, mais na table na transport en commun, oyo eseli esengeli esalama, botala, botuna bango, na ba batali boso, o ba ko constater ba oyo ba misère malheur wana ba mampinga batali boso ba yebaka ngo na kati na mboka ya oyo kwake mampinga batomboki tina ba mampinga batomboka tina nde yango oyo tina mosusu ezalaka te pour la trahison, ça ne va pas dans le pays. Mais comme nous sommes en désordre, basi na biso, tala na situation dans vendre na bango, ake ote kate ki pe nzoto, ayeto sangena ngai, malédiction on nous vivre nango. Mais moi si a mutu moko quelque part, aza kotambola na sac à main na ye, eza valeur ya salaire ya bataillon mobimba ya basoda. Bijou à latina kingo eza na valeur ya bataillon bimba ba soda montre oyo moto wana lati eza na valeur ya bataillon bimba 2-3 bataillons ou 5 bataillons ba soda tina soda tomokaka nde yango wana mosusu te ya otarte avec comment salaire eza combien et bongo okuna na oyo babengi député na sénateur ou aza kozwa $30,000 par mois, $35,000 par mois, mosusu $300,000 par mois. Na yo na ye, yazana nini? Azana bolimbisi, na sia pantalon ezana biloko 8. Ou azana maker, tokelinga na motema, ana maker 7 na kati na nzoto, ba poumon 10. Miso aza nango 8 oyo oza nango yo mampinga oza nango mpo mosala lokona yango wana okengelaka ye okengelaka bango ebongo mpona nini yo oza na ozomérite te salaire na yo ozokengela ye bakoki ozwa ndenge moko te mais différence eko ozala monene ekare ndenge wana te barama makongo mampinga na biso ekare wana ya salaire eza te napesa bino vérité sano vérité salaire ya mampinga oyo tout exemple mboko nga na yebi bien Belgique soldat de rang soldat ya rang salaire na ye minimum ya salaire na ye ezali 1 800 €. 1 800 €. Soki okei na fonction publique soki okei na baadministration bafonctionnaire ebele mpe salaire na bango ezobanda na 1800 2200. C'est normal. C'est normal écart wana toko comprendre yango. Mais o écart ke moto moko okuna vie $5,000 $1,200 wana mosu azwi $80. Papa mama boni ko tata na ngai boni po bazotino oyibaka omenasaka bandeko na yo bapauvre lokola yo nde omoni yango solution te solution eza salaire na yo prime te salaire na yo nano libere Congo ozala salaire malamu tokani libere Congo ozwa salaire malamu ozwa komérite yo mampinga ekolo Congo remete encore trop tard bakokosa yo salaire wana eza ya yo te soki mwasi na yo lelo azosambwisa yo akende bimaka mibali mosusu bosangana na nzoto na yo après ezali nde faute na yo mpo oyebi te oza informe te napesi bino information. Merci. Alors tokei wapi tokei na kati na oyo eza koleka na kati na Kinshasa balobi ke alors Félix Antoine Tshilombo na Sassou Nguesso bakei babengisi bango na lombango bakei na kati na États-Unis d'Amérique kosala nini na kati na New York bakei wana na assemblée générale ya Nations Unies mais bake kuna na assemblée te po ete ya solo ya na cese vérité et balobeli biso yango ke bake bapeta bango na baregle mboko ke boke bamoto eza koleka kote mosusu na bino bozala vigilant soki osali faut pas okomona ndenge te osala yo tolingi te mouvement wana ezodeka kuna awa ndenge bake kuna retour na bango mpona bapesa bainstruction mosusu oyo bazwi epa baimpérialiste capitaliste, on regarde yo toujours
esclave na situation yo mapinga yo fonctionnaire yo ndeko bakete comme le solution na yo ki a solité ndeko moko oyo azali taliban asali video abali kokumisa na kolakisa bino yango te komatisa ye nga valeur te po etela soni abali kokumisa. Oui, Félix Tshilombo a frappé très fort. Félix Tshilombo a été la tribu des Nations Unies. Félix Tshilombo a été kokuna pour gagner la bango, a gagner la mindele pour ne pas tomber à guerre pour les aller coller dans la carte na est ya Congo. Bachir Botel la Congo wana par hasard na tombé nango Taliban mais na mona ngo salité. Non que maintenant le besoin bima na mono kwa mutu ba Congo ba na biloko yo. Il se lingana parce que comment Félix Ake, pas nous gagne la mindele, pour la Laxabango, ma camoufle les Canadiens dans l'Est à Congo, ACP la moté. Il y a des gens qui vont croire à ma bêtise, mais ça, il y a sonné, discours, il y a sonné, le Colobateno, à tout ça, discours, la sonne, la carte de l'Assemblée nationale, pour lever la bango, ma cam. Mais, n'a tout n'a rien de quoi, ma mousse pas au Yokangai, comme on a eu ma mousse pas au Yokangai. Papa, tu peux me dire que ça, Mbaladi Bosso, au Chino Bakel l'Assemblée, et bien, les bosso, on les a collés na Nord Kivu, na Est ya Congo. Bato a le blanc, il y a voté. On y a Zakuna Monisco, on a Zakuna. Après ça, on va rapporter. Elle va s'arrêter. Na personne mayele pour tako tout le sabande busso bate. Pour le blanc de busso bate na personne mayele. Un de kolanga de moulou vanta, de kolanga de kolanga moulou bayokaga. Les Makambo ça on est dans Congo il y a un rapport mapping au Balbake est ya Congo bah plus de 12 millions de Congo de Congolais bah boma bango 12 millions bino bozala kite bino ba Taliban bozala kite na Tshilombo mais ezala ka avant bino bah dans rapport wana bah yebi nyonso oh nyonso les kana kati na est ya Congo bino Félix va prendre bango te bango va prendre Félix on a tué autant de gens. Bango va apprendre, donc Félix, avant que nous gagnions, avant le bâtir, arrêtez, s'il te plaît, mon frère. Na corrigé yo, qu'on ça, mais les Congolais, nous sommes là, nous constater et qu'on a sauvé. Voilà, on est nous sommes là, plan, on est nous sommes là, ça y est, à commission sur le lobby. Oh, à quel États-Unis d'Amérique? États-Unis d'Amérique, la première puissance mondiale en économie, militaire, Oya, Assalamo Kilinaye, Américain va s'arranger bangote. Et tu vis dans quel monde, papa? Tu vis dans le monde de l'île. Ben, de comment on a la chaîne wana, si on dit à mon tonton, va bêtise ça payer. Parce qu'on va prendre rien dans ma bêtise wana. Nous allons freiner le vie parce que l'information est allée pouvoir. Quand on vous donne quelque chose, il va prendre bilan aux peu maillé dans la vie. Mais si on a la bêtise, qu'on a été pour freiner la vie, Baba, dis-moi, qui tu fréquentes, je dirais qui tu es. Si on a landa, chez la Moussoba, on comme un niveau trop bas. Le coup là-bas, on comme un niveau trop bas pour apprendre rien. Ah, vous êtes à apprendre. On vous apprend quelque chose, bon moto na yo, ndenge ni nos moto, ndenge nos nyamate, ndenge ni nyamazo kosayo. Tu apprends na bino. Ah voilà, c'est important. Voilà, bandeko bana somme kono Congo ezaya pasi na mawa tokota la suite ya Félix Antoine Tshilombo ndenge nini ako komela biso na kati na mapele kolo Congo ndenge nini akeko joie d'instruction pour te atambusa Congo selon ba Congolais mais selon ba Américain. Alors pays yango ezali ba Américain to présent ba Congolais na je ba tout dans la siècle nini ba ki fait hégémonie na bango ko kaki hégémonie na bango ici, mais comment hégémonie je compter et je continue toujours kaka na Congo, kaka na Congo central, autre comme le corps va toujours comprendre kaka hégémonie à naïe et ça va continuer. Allez, totalement ndenge nini bato mususu libanda bazo mona biso toza batu toza banyama to kanano bande comme ça libanda te mingelete to kenga bande ko la biso ba africain ndenge nini bazo mona biso. Ceux qui ont battu tout ça, je ne comprends pas comment ce type peut vouloir à nouveau être président. Rêve d'être à nouveau président de la République démocratique du Congo alors qu'il a échoué sur le dossier principal pour lequel le peuple congolais attend que sa classe politique montre sa capacité, la paix, la sécurité du territoire congolais.
Comment quelqu'un qui a échoué et qui sait que tous les jours il échoue sur le dossier principal, comment il s'est dit, rêve-t-il et persiste-t-il à vouloir pour le président? Voilà. Voilà la question. Voilà. Il n'est pas congolais. Et dans congolais, mais voilà dans le pays, dans Bango. Comment baza au monde par panafricaniste, il y a au monde qui a solo situation za ko leka na kati na biso et ça normal te bango za ko tuna na kati na mboka na bango et loko ni les autres leka na mito ba congolais et ba yo ka tato yo azo bomisa Congo et de lo alinke ka atikala na kati na bele ko Congo. Voilà bandeko tokei na kati na toujours na makabuza ko leka oyo ba taliban bazo continuer ko sakana na mabele ko Congo et za soni na mawa. Taliban Moussoussou a salé vidéo à l'Uboui. Je demande à Senga, na ba ingénieur électricien, ba sunge kolo Congo, ba de Kobolana, bon na niveau ya moto. Pour voir je m'assois yo kangi plango, pour la monter quelque part. Alors il demande aux ingénieurs électriciens de faire des centrales électriques. Centrale électrique, hydroélectrique en fait. Centrale hydroélectrique pour aider produire courant. Alors, mais oui, même dans l'Assemblée, moi, c'était la même dans l'Assemblée, il y a des ingénieurs électriciens qui sont là-bas, oh, bah, on a pas de diplôme, mais comment, bah, quand on a une nationalité, comme ça, comme la centrale hydroélectrique, à taille à mouké, bah, qu'est-ce qu'on va faire dans la maille, la maille à Kalambo. A essayer de mettre Kalambo et après qu'on ait un meilleur Jimmy pour être produit courant. Bon, t'as un niveau à battre, hein? Vous comprenez déjà. Tant que vous avez un ami, vous dit, nous sommes ensemble, c'est là encore. Dans la Senga, nous avons un ingénieur, il pour aider, la centrale avec qui a courant, pour aider. Mais mon frère, prends le chef des ingénieurs du Kassai, bakende na kati na Mbujimai, bakende la centrale wana zolepo, na Mbujimai ya courant ezate. Yo journaliste à Mbujimai, soki komo moko ya baluba. Kende kuna bakende la centrale wana na bakamo ba ruisseau, ba mo ba rivière na mikenike, ba te centrale éclaircie mboka mobimba. Sala yango. Omoni te sabino ke mayele na bino za moke. Marier les amouqués. Et vous savez pourquoi ça m'a dit la paix, oui, pas de petite information. Soli passe dans ma voix. Oh non, ok, il y a pas plus ça, commissaire de dit, voilà la haute diplomatie. Tu le vois tout, à ce la haute diplomatie. Banda États-Unis, Banda New York, New York, Mbala Liboso, tout le Kama. Maire ya New York azo matisa drapeau ya Congo na kati na New York. La puissance ya Fati Beto. Papa. Ngana zolo bate aux intellectuels niveau utilité na ke kunate bagage intellectuel na bakaki bomoto to la lingala mon frère position na ko je peux savoir information. Et là, on est là bateau pour dire solo, on peut sérieux dans aux okoloba. Ce qu'on va petit aboyer, ça fait très mal. L'Américain, on va détruire le monde pour ton information. Si le monde aujourd'hui est détruit, c'est ces Américains-là qui sont à la base. Ces Occidentaux, je t'apprends. Mamso yebino bangotia le occidentaux quand seri mai mo occidentaux nous peuple mo occidentaux. Ces gens-là, les Américains sont à la base de la destruction du monde entier. Ce qui montre aujourd'hui, il y a des guerres, comme la guerre que vous vivez aujourd'hui, Nakatina Est ya Congo. Pour émission, il y a la politique quelque part dans mon émission. Il faut répondre. Réponse. Ce qui monde aujourd'hui est indépendant. Il y a des guerres. Même la guerre que vous vivez, ou que nous vivons à l'est du pays, ce sont ces Américains-là. Aux comme ça.
C'est à la base de cette guerre. On va massacrer le Congo. Ce sont ces Américains-là. Mais comme là-dedans, tu n'as pas d'information, Bengaka, Tunakananu, qui sont ces Américains-là? Qui sont ces impérialistes-là, capitalistes? Qui sont ces néocolonialistes? La fin de l'hégémonie occidentale. Soukana bango koka et sili sur le kumisa bango na bateau la d'ailleurs ça va sonner bateau comprendre bango yo kumisa na 21e siècle à l'ère du verso yo kumisa américain. Mais tu es malade. Tu es malade dans ce moment-là. Yo kumisa américain qui est la grande puissance économique, puissance militaire, puissance. Mais tu es malade, mon frère. Mon frère va te faire soigner, s'il te plaît. Moi, je demande d'aller te faire soigner. Il faut aller se faire soigner. Nous, quand on a psychiatre, on a bien dans un hôpital, sur le CNPP. Allez-y, là, qui connaît. Va soigner, yo. Tu es malade. Tu es malade. Et. Mais donc, ce moment de vidéo, on a beau c'est un logo, et boire ici, et aussi Sony. Avec ça, aussi. Je suis kassalien, je suis ce qui n'a tout ça, ce qui est le mot ça va Nzembo. So n'est pas si ma voix, il y a comme on a vu le coin de alors, toqué, n'a mon laï, information, la biso, c'est bébé, ou les épisodes, pour être tout mécanique au tchan, de quoi la biso, ou les épisodes, boumbi, tout tchan, Nzela, pote, aïe, baké, Nzela, ou a sali, à moté, pote, avec une samboussa, pour makamwa, sur le bawana, et c'est la katisa makamomoko. Et le mamakala na kati na mokili et le lelo na mokili lelo ce que mutayo qui va discours dans le même muto ya wuti na samba a wuti na mokili pour être après sa discours ya boye et ça sonne ndeko na ngai na respect nous sans ko pesa ndeko na ngai et ça sonne luka moyen luka information hein avant beta ndo ndengwana luka kana Google beta kana même ba chaîne bela YouTube au voir information au le la ba vérité que au sala ka bozo ba ndenge wana. Allez, toquez politiquement. Bonsoir, chers compatriotes. Je fais c'est ma révélation sur Kabila. Je vais dévoiler ma secret d'État. Pour ça, partie par partie. Le temps qui me met 2012, commandant des opérations. Parce que la bastion, il y a ma milice. À l'époque, j'ai comme ma tata et tous les gens qui m'ont cassé. Alors, à cause de ma mère, je me suis laissé à moi. Parce que ma vie, ce qui m'a dit, il a toujours le site. Dans ces 3 brigades, 7e brigade, 4e brigade, 13e brigade. Accueilli dans la commune, la pandémie, nation, il y a pas de place pour la tata de la qui, il n'y a pas de place pour le chouchou, il faut pas entendre. Nous sommes qui de la télé, nous sommes qui de la télé, on a dit qu'on a pandémie, l'histoire de la ministre, alors, même si on a la formation, tu vois, parce que déguiser la population, tu vas dans la ville, la Malvie, la Tchéquie, c'est ce qu'on peut nous voir en haut. Mais tu ne fais pas du chouchou, parce que tu ne connais pas du chouchou à en haut, autant il faut, comme d'habitude. Autant il faut, na zonga, na PC, na Zolox, na Bouni. Ici, dans les 6 missions, félicitations Zonga. Donc, quand pourquoi? Parce que ce que alors, opération sur les années, opération, il y a la vie, partie, général à quel endroit, donc, il y a un théâtre de déchirement. Donc, non, il trouve aussi la raté. Parce que, celui qui me met ici là, autant. L'État va nous dire autant. Kuna nasima na marabu dekonangali bali ya komando dame kone jele apapandile
Les rébellions, à Saint-Michel, va manger au Sama, là, on va toujours voir les rébellions, on va s'opposer contre le général Francis Kabila. Il va intéresser là, pour qui, comme d'habitude, il n'est jamais trahi la nation congolaise. Alors, tant que vous avez après une semaine, généralement, il y a non, il touche. Les points va réussir pour rassembler les commissions de qu'est-ce qui s'est fait? Nous, la aussi, ça ne tout pas. Nous s'opposons qui la rébellion, où il y a commune, où il y a les bandits. Nous avons formé la région militaire, nous avons formé le régiment militaire, nous avons pour décourager, il y a des braves enfants des ennemis qui sont toujours découragés. Alors, pourquoi qui va faire les rébellions? Il m'a fait pour une opération, pratiquement commandant régiment. Maintenant, nous alors, qu'est-ce qui s'est fait? Alors, nous avons la propriété. Vu que la comprenance va nous aider là, nous participons à la parole juste pour faire officialiser l'organisation. Dans ma communauté, qu'est-ce qui s'est fait? Nous avons commandé des opérations et renseignements. Il y a pas de régiment, il y a tout. Or, les spécialités dans la vallée où nous sommes là, nous avons infiltré le Rwandais. Bakukota, M23, Bakukota, Néo Massachi, Néo Nduki, la PNC général Fatikam, la PNC rapport, la PNC commandant général qui faut un examen, la PNC rapport, la PNC la force terrestre, la maison militaire, la PNC l'état-major général, la PNC la présidence. Suite dans la guerre, nous ne trouvons pas consolaté. La prise par rapport à la personne officielle, il y a ainsi par le monde à la cour, dans la famille des exécutés, dans la famille nous ne trouvons pas la détermination. Jusqu'à ce que nous comprenions que oui, mais ma soeur a découvert. Voilà, merci. Voilà, le Congo, c'est là où vous allez comprendre que tout ça bien ok. Le Congo, le gouvernement congolais est complice. Donc, Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, en ce qui n'a qu'à Biloko, il y a moi à Félix Antoine Tshilombo à continuer. Bande comme on a quatre le Congo, et ça Tshilombo Moto, Azako, Abanda Ngote, Tshilombo a Okutango, Tshilombo comme a déboulonna, et le côté, Hippolyte Kanambe circule librement, Motomo et voilà. Guerre ekosilaka jamais. Félix akosa matisa binano bakena ko luka minduki ake ko sabo lokuta bitu ko sila parce que Kabila azawana vivant et Kabila azo circuler librement na quelle permission azaba base militaire na Kinshasa na Mboko Kinga Kati na Lubumbashi ba base militaire na Bakongo ba base militaire ya individu moko. On a dû apprendre bino, la base militaire wana Hippolyte Kanambe a créé na Bakongo na plusieurs villages, na plusieurs forêts, na Bandundu, na Équateur, na Kisangani, na Kivu Nyonso. Est-ce que Tshilombo même na Katanga, Tanganyika, est-ce que Tshilombo a yebi yango bien? A yebi yango trop bien. Alors, bon, les Saratangote, Tshilombo est complice. Il faut dégager Tshilombo, faire partie Tshilombo, ne monter à Koya, bateau Bakoya, on va comprendre Makambo Nyonso, ne pas aussi ça Makambo. Mais tant que Félix Aya qui n'a pouvoir nommé par Hippolyte Kanambe Alisto Kabila, Tina moko ya kokroa na ye ezate eloko moko eko salamakate boko nelaka na bino ba femme se bakei bakeko luka solution bakeko bunda lokuta azo la théâtre oyo baza kosala allez toke ya Kinshasa kabo ikamoni na kwa na residence
Voilà, moi, sur moi, quand on tombe à l'école de la biso, ou la saïte, de la bangoke, beaucoup moins la trahison au sala, et comme la bino, personne ne nous croyait, Pablo Kantsake, tobeleko sala comédie lelo bakomi kobeta na bamasasi bakomi kotia mobulu na kati na Kinshasa. Alors oyo akanisaki ke akendeki komatana na cheval na kati na kinga kati azwaki pouvoir lelo babalukela ye oyo akendaki mpe alobaki ke tour na yo tour na ngai bomoni fimbo ya kekela mbuluzi kimbangu ndenge ezali koconfondre bango oyo alobaki pasi na yo pasi na nga ke tosala bagie na biso toyeba tokonwile bango lelo bango nyonso bakoma kobetana masasi bakoma kobetana oyo bao nyonso bazalaki na nsima Moïse Katumbi oyo babandi kokopere na Félix Antoine Tshilombo mpo ete bapesa bamillion oyo bapesaki lelo na makati ya makala o wo Salomo. Donc komona ke solo ezali fimbo ya kekele ya trahison oyo batrahir Congo baza kofuta bakokontinue kofuta yango ti mabota na bango yo mpe papa yo mpe ndeko oyo eteya yo makambo nyonso eza koleka awa eteya yo yo moto ozokanisaki tala esika nini kabundu na Kabuya babanda na Félix Antoine Tshilombo omona lelo Kabundu Jean-Marc Kabundu na kati la prison makala elobelo nini 7 ans de prison elobelo ne eyonani tala wana ezalaki amitié pouvoir Félix aza nango grâce ya nani ya Kabundu nde akende konégocier po adétruire Congo akende konégocier pa nani epa batuti tokosala bongala kozwa parti UDPS tokodétruire UDPS tokozwa pouvoir alors après bakoremettre biso pouvoir ekoma na boko ya Katumbi c'est Kabundu omoni Kabundu aza kofuta yango 7 ans prison bomoni eloko aza kofuta yango eteya moko na kati na bino oyo azokanisaki Kimbangu alali te bana mama Congo bosepelaki Kimbangu alali te azali koagir aza kofrape bango bokomona kala te aza kofrape bango moko na moko omoni babalukani Katumbi na Félix ça ne va pas pasi no pasi na nga bazalaki misato Vital Kamerhe Katumbi na Félix Antoine Tshilombo pasi no pasi na nga allez Vital Kamerhe bakomi bomoko na Félix Antoine Tshilombo allez babali kofrape Katumbi pasi no pasi na nga bazalaki boni misato nani Félix Antoine Tshilombo Kabundu Augustin Kabuya babali luka bazovanda ti bute kotanela bango na nganda Bruxelles bavandi bazotala akoyalera nini na bamuniere akoyalera nini bazozela Katumbi lelo efrape bango ale Félix alobi Kabundu okomona kuna Kabundu akomi kolela olela ndenge ndio mto balaki trahison ndio balaki kotrahir Congo ne trahir yo okolela ebino bate ozokoyoka te bozokondi kotrahir Congo bokomona bakaboye ekoyela bino ne vous en faites pas et enseigner eteya bino nyonso oyo boza koyeba te ce qui vous arrive vous les traîtres bokoregrete ya trop ya solo papa seala bana koloba likambo oyo na bana kondima yango ta nomona ngo ndile baventure mais voilà la trahison tokei la solution de pas les problèmes. Tu vois, la mission n'a pas atteint le nom de Moïse. La mission n'a pas qui nous comment pas
Fimbo ya kikiri ya mbuluzi kimbangu ekolate moto te. Ekolate moto te fimbo ya kikiri ya kimbangu. O trahir Congo, Congo ko trahir yo. Oko perdre nyonso. Oko perdre nyonso. Oyo ozo kantia ko ozo gagner. Oko gagner te. Voilà, bande ko bala sobe ko le Congo. Nyonso to tieli bino wana ete ya moko na bino ya koyeba kia solo makambo za koleka na kati le ko le Congo. Ezali ya kosakana na ngote po ete boyo bakokaki balingaki batrahir Congo bango moko babali kofuta bakofuta moto moko akozala échappé te akokima te ke non ngai te soki yo moko yebi ke otrahizaki Congo ekokanga yo po mabele batrahizaka yango te soki otrahir mabele a papa mama okokoya na kati na libulu. Alors tokei na kati na mboka lisala ngomba kuna nini eleki na kati na lisala. Allez, toyoka audio. Bonsoir groupe digital. Événement na Kingundu, vous avez événement Salimaki, nous na 0h total na lelo dimanche, na lisala. Lisala, les événements, tunataka ndako pembeni ya ngoma. Ngomba anaweza simamia kwa ex-president alishafanya president Mobutu CCC. Basi kuna wateja kwa mapambo na si pembeni ya Flevi. Alors mbula tangu inoka kina bandaki mbi na kati kama 0 mabere kubuka na ngoma na njete mapambo ni bale ya watu tu. Kaka mmoja mbadilika 17 personnes m'entendent nous sommes balé par le fait. Voilà, la lisala ngomba ya solo tie kuna bande kona biso bana lisala kuna montagne wana na kantie boyoki e bomi ba. Image ya wana makati na lisala. Voilà, voilà 17 personnes. Bakufaki na kati ya lisala mbule noki mabele se bukani ekundi bandako batu bakufi 17 personnes na kati na mboka lisala ngomba. Alors toki na kati na mboka Nord Kivu, na kati na mboka Nord Kivu enterrement et salamaki yaba bande tolo bani ya bande kona biso tolo ba ya batuti pote bato ya entourage ya tino mo walobite bato nyonso bakufaki na kati kuna eza na mode batuti ebongo batuti yango bakufaki po bazokunda bango na Rwanda te po Rwanda badeklare te bakoro bandeko na bango ekele kuna bakundi bango na kati na mapele ekolo. Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords à tout Congolais, peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit dans... Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords à tout Congolais, peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Voilà l'enterrement et voilà Salamikuna. Alors les gens se posent des questions. Gouvernement, drapeau en berne, balabite kuna, bayebi angote, et le komokote dans le gouvernement, un bon débarras, beaucoup d'aka, baron de Gouana, votre semblant d'enterrer bango, et voilà, d'enterrer Batuto, comme on a kaka 56, 57. Où sont partis les autres corps portés disparus?
parce que dans le niveau de la communauté internationale, et c'est un symbole que oui, et tout na 57 personnes à Koufaki, et non plus de 200 personnes à Koufaki, plusieurs corps qui portent disparu. Nana Bungsi va corps à Bande Kowana, Yangwana ke, Batia Bamon va cercueil, Bafam va réclamer mon attaque de Konabango, Atambala, Soukavandu, Boko, mon attaque pour confusion et côté, na 4 na 57 cercueil wana. Nani Batia te. Nani batie la cercueil, nani batie te, bandi ko na bango ba monate. Allez, précipitamment, ba ke ko boaka bango, ba kundi bango. Voilà, et le konini oyo Félix Antoine Tshilombo asali. Voilà. Donc solo makamunyo sol bandi ko tolo baka, ya solo to ko que nous avons un sérieux problème na kati ko le Congo, ya ko vivre des situations pareilles, o bandi ko baza ko kufa mais gouvernement na biso moko eza ko bomela biso bandeko pasi na mawa ya ko vivre yango na kati na babeli ko Congo. Alors tokei na kati na Rwanda bandeko ba Rwanda ba accélérer encore ba procédure na ba opération o baza ko sala ba engagé Batou Oto Sabino, attention, il y a une prophétesse de malheur, Oyo, Azali, Nakati, Azok attaqué, Nakati na Baris, Nakati na église, Azawan ba benye prophétesse moko, to l'accès bino dia photo na ye, to l'accès bino photo na ye, voilà ye wana. Prophétesse wana, Azako lekaka na ba église beli. Bazu stratégie à créer un salon de coiffure, na oreka bazali, na hôtellerie bazali. Donc basali bâtir région na bango maintenant bazo attaquer na ba bantu nyonso. Alors nous lançons l'appel à tous les bantous d'Afrique centrale comme ailleurs. Tous les bantous, attention les bantous, nous avons un sérieux problème avec les réseaux de l'empire Imatuti, les Tutsi Rwandais. Les Tutsi Rwandais sont maintenant éparpillés partout, dans tous les pays africains. Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Conakry, partout sont là. Avoir l'objectif, exterminer les bantous. Si tu es bantou, attention, faites beaucoup d'attention, il y a côté là, au monde. Approche na yo, moi si moko, aza osala semblant, luko yere na no bien, tala na no bien, avons plus de confiance. Voilà les alertes à tous les Africains bantous. On s'adresse aux bantous parce que les bantous sont visés, empoisonnement, assassinat, nyonso, ezali, visé nango. Yé ça aucune de konayo, yé c'est que bah tout ti bah accélérer procédure na bango pour na même que côté bah master na bango master bango bo wenen ba ko be ba occidentaux maye sili bango sibo bango mo ba ko multiplier ba stratégie donc boke ba bino ba mo na ka mwasi na nzela te omoni mwasi ke ba na Kinshasa mwasi nozali mwasi ko lingate étudier bien ce ko mona ba ko sala approche Lela y avance, soko sudu bino mampinga, lela y avance, s'il faut bete masasi. Alors, bazana réseau a multiplié réseau na bango, na kati la Kinshasa na ba ville nyonso, basel ba restaurant, na kati ba restaurant na au moins ba peseli consigne, ceux qui me kolo moko ba ko bomata congolais moko, ça fait grand plaisir comment empoisonner na restaurant, bino le lien na ba restaurant, na ville à gauche à droite. Basali ba restaurant épelé na kati na ville ya Kinshasa. Passez le message à tous les autres au bayo kagate et talibango. Donc aujourd'hui on va te dire bazo kufa baza koye bate na sali ay libumu nzokate aleke quelque part ay bakte moi so nazali tout wande aboa quelque chose na biloko kolia aller na ye la gentillesse à tout et voilà et me lier liwa. Alors passez le message aux autres qui va tout rwandais wana bazali partout et voilà situation où ta ko vivre nango na katina mabele ye korona Afrika mobimba éveille totalement biso ba bantu peut-être comme la bitumba face à face vis-à-vis surtout les gens les amis qui sont na katina Brazzaville ba soda ya Brazzaville bokeba les généraux ba bozam viser bino nyonso peut-être ba y la stratégie ba de sécurité bino nyonso ba officier nyonso ya Brazzaville et bon comme ba tieje ba base na ba wana ba s'occuper maintenant na Congo Brazzaville et à bon ba attaquer Kinshasa après.
Voilà, la kanisi, boyo qui ont vu l'onyonso, na boke l'onyonso, vraiment, bokeba, oyo nyonso, eza koleka wana la kanisi, moko na bino kolbateke na yoka kite. Alors, bolanda. Bonsoir, bonjour. Information de l'une, il y a pourquoi tout est à ton l'opération sur Swami. Vous partagez mon service de renseignement, vous partagez la police, la DEMIAP, ma photo nyonso ezala gravé dans la file parce que l'information yo euti na Burundi na coup d'état raté balingi basala le président Ndayishimiye ezalaki coordonné na Paul Kagame alimisi ngongo pour basala coup d'état na Burundi pendant bazalaki la réunion na mini sommet ezalaki na Cuba na Havana le président Kagame na Ndayishimiye bango mpe bazalaki na président wana ezalaki ordre déjà na équipe oyo fallait bakota na Burundi basala coup d'état moto azalaki kocoordonne opération wana ezalaki cette dame Alice Kabera aza na service renseignement ya Paul Kagame. Cette dame là azali prophétesse apôtre na Rwanda, azali renommée, azali jolie dame. Moi si on a abomisi ba politicien belé rwandais, abomisi ba politicien belé ya Rwanda, ya Uganda, ya Burundi, elle est reconnue. Et cette femme-là a travaillé ma casse à Boumibé, officier de l'E rwandais, sa service, même il y a renseignement rwandais, a Boumisi et puis cette dame-là. Et cette dame-là, il y a qui est programme à Kende, la Burundi, c'est la conférence, il y a mon aîné, il y a 3 jours. Le 15, le 16, le 17, il y a qui joue à Soukalero. Voilà, c'est sa conférence là, na Burundi. Alors, cette dame-là, il y a qui sont qui a Okende na Burundi, à sa conférence, na invitation, na ye, à Bengisi, ba Rwandais, au Bangema Kende, na Katia Burundi, comme ba civil, mais ba militaire. La militaire, voilà, et payé comme la conférence, la croisade, voilà, Bandeko. Bref, alors pour vous dire que voilà, le président burundais, Oyo, va rester à salir, à induire ma congolais, Yemo Bakoda Kanteri, qui a commis homme de confiance, il y a Touti à éviter tout. Attention, ils vont avoir. On disait tout le temps, vous, Bioma Burundais, pour trahir Congo, résultat de l'Okomon. Ce n'est pas encore fini. Comme c'est commencé, là déjà, pousser déjà avec votre communauté Est-Africaine. On verra bien. Fimo ya kekele ya Kimbangu. Fimo ya kekele ya Kimbangu. Vous voulez trahir le Congo? En étant en allant vers le Tutsi, embrasser le Tutsi pour trahir le Congo, que non, c'est les intérêts, notre intérêt, la communauté Est-Africaine. Vous bantu. Tanzanie, Burundi, attention. Je répète tout le temps. Tanzanie, Burundi, attention, vous allez pleurer. Les répliques, vous allez pleurer. Votre trahison va vous coûter trop cher. Tanzanie, Burundi, attention. Continuez à trahir le Congo et vous saurez parce que on a la Katia Congo, la Katia Tanzanie, la Katia Dar es Salaam, Bomona. Oh, Wananani, oh, Yassima Munduki Batia la Katia Tanzanie, un Congolais. Pourquoi Batia y monument Wana, Bavu Moya Zaginani, Mubembe, ya Congo qui ya Congo. Pourquoi Batia monument na Katia na Tanzanie, na Dar es Salaam? Parce que c'est grâce à ces Congolais-là qu'on avait libéré Tanzanie. Et voilà votre monnaie de singe. Aujourd'hui, vous trahissez le Congo. Pour vos intérêts à vous, Burundi, même Bantu, ça va vous coûter trop cher, mes chers amis tanzaniens, mes chers amis burundais. Ça va vous coûter trop cher cette histoire. Continuez. Vous venez de voir, il avait raison. Allez, faites confiance à ces Tutsi Rwandais, ce sont vos amis, vous êtes ensemble dans la communauté Est-Africaine. Allez-y, allez-y.
tous réunis contre le Congo. Ah bon? Tous réunis contre le Congo. Le Congo qui vous a nourri. Le Congo qui vous a aidé. Le Congo, grâce au Congo que vous êtes là. Tanzanie, Burundi. Allez-y, continuez. Voilà, on va le Congo, Tokei Wapi, Tokei Solo, la Katinaba. Nakati l'actualité oyo ezali koleka nakati na mokili mobimba mais tokei nanu au pays des hommes intègres. Au pays des hommes intègres et c'est que de temps en temps tokota l'actualité oyo il y a un pays des hommes intègres oyo baza na kati ya makambo oyo eza kotambusa mokili ba pays aux hommes intègres banani toyoka na bango. Des hommes intègres, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a seulement, c'est une fierté, la fierté. En écoutant ce qui se passe là-bas, ça fait honneur. Quelque part, c'est une fierté pour tout le monde de se dire qu'on est africain quelque part. Il y a des amis africains qui ont compris la situation qui se passe à travers le monde et qu'il est temps pour tout ça, topper ça honneur dans l'Afrique. Voilà, au pays des hommes intègres, qu'est-ce qui se passe là-bas? Dans Mali. Dans Mali, suivez. C'est grave. Ce qui se passe à Katina Mali et Zali, il y a grave. Le Mali, une grande révolution en cours. Le Mali se prépare à exploiter le lithium, un minerai très très rare. Le sous-sol malien n'a pas encore dévoilé tout son potentiel. Le projet Golamina, la première mine de lithium au Mali, la première mine dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est incroyable. Je t'explique tout en détail, estimé à plus de 318 millions de dollars, avec un permis d'exploitation de 100 km² sur une durée de 20 ans, le lithium, un gisement très recherché, sera extrait et exploité au Mali. Le Mali continue de nous surprendre. Le lithium est utilisé dans la fabrication des batteries électriques de voitures de toutes formes et celle des smartphones. À ce jour, le minerai extrait par fourrage a permis d'estimer à plus de 2,9 millions de tonnes de lithium brut. C'est pas tout. La société lithium du Mali compte 95% de Maliens. Le gouvernement pense vraiment à la jeunesse malienne. Vive le Mali. La société de lithium du Mali vise à installer une usine de taille mondiale. L'assurance a été donnée. Tous les impacts environnementaux à court et à long terme seront tous maîtrisés. Abonne-toi. Voilà, merci, peuple malien. Merci, c'est ça la révolution. Qui s'attendait à cette histoire? Nani a répondu à lithium ya Mali était là, mais c'était pour les Blancs, c'était pour les Occidentaux, pour la France. Et voilà aujourd'hui le marché d'emploi aux Maliens. La jeunesse malienne qui vont se retrouver sur le marché de l'emploi. Et là, maintenant, plus question d'aller chercher des batteries ailleurs. Nous allons aller où? On a besoin de batteries. Chez vous, il y en a. Chez nous, il y en a à Togo. Mais conteneur, waouh! Conteneur, waouh! Ah bon? Ah oui. Mais les Maliens ont dit, fini. Ici. La fabrication de batteries ici. Il faut que Banaya Mali, la jeunesse malienne, Bazwa Moussala, Baba Nakosala Nakatina Mali, pas question, Bazwa Kaba matière, Batiaka na conteneur et l'Occident. Plus question. Et quelle révolution! Ah, Bana Mama Congo, Bana retard. Ton retard, Bayuma, Bamifiti, Bamimbafu. Oh, bandibete bakomba konzi. Ah, tala na docteur ba matière oyo, matière première oyo Congo eza bomi. Oyo Congo eza bomi. Oyo ko zo sala mokili ezala. Mais na Congo, bino ba chemin na katanga, bozo ko la politique.
nos amis de Katanga, tous dans la politique, nos amis de Kivu, tous dans la politique. Allons aux élections, il faut les élections. Vous êtes des malades. Vous êtes des idiots, des malades. Des intellectuels qui ne réfléchissent pas. Quelle élection? Ça vous apporte quoi? Quelle élection? Depuis quand vous avez commencé à élire les gens? Vous avez solutionné. Voilà la révolution. Voilà le fruit de la révolution. Ça, c'est le fruit. S'il était toujours avec le président marionnette comme chez nous, élu démocratiquement, le président élu, Fayulu Ozawapi, allez, président élu. Au moins, c'est grâce à la révolution. Alors, vous avez compris? Le message est passé. Passer le message aux autres, c'est là où ils vont comprendre que la situation qui se passe aujourd'hui dans la carte n'est pas le Congo, parce que Big la carte n'est pas le que parce que Bisso Moro a la connaissance. Alors, les autres blagues jouent avec nous parce qu'on n'a pas cette connaissance de comprendre la réalité, comment qui les a pourtant voilà. Ils ont des idiots. Et ces gens sont distraits. Laissez-les dans la distraction. Laissez-les dans la religion. Priez, qu'ils prient. Et comme ça, nous, on profite. C'est ça. Et la politique, maintenant, nous allons, il faut avoir un président qui, oh, Denis Mukwege, moi, maman, oh, Moïse Katoumi, moi, maman, eh, Félix Antoine, on doit revenir, moi, maman, alors ça, on a douane, alors ça, parce que bateau va y avoir ma machine, wana soit disant la vote, bazo zela. Nathan on dit alors aux élections, beaucoup liés. Voilà, on a tout fait, monsieur Chilo Moti. Mais voilà, le mandat est là. Hein. Alors maintenant c'est bien. Allez, continuons comme ça, c'est bon. Cette fois-ci, ils vont rien te dire. Tu es parti encore pour 5 ans. Tout pour nous, rien pour eux. C'est ça. Tout pour nous et pour eux. Donc, mon la lobby, tout pour eux, rien pour nous. Tout ça la droité pour ne parce que marionnette dans la tête du pays, Azawon au service Nabango. Tout ce qu'on lui dit, si tu as mis combien de tonnes là-bas, oui, mais on a pris autant de tonnes, combien de. Oui, mais on a pris autant, oui, c'est parti. Est-ce que c'est parti déjà? Ok, la MONUSCO est là pour sécuriser. D'accord, d'accord. Et autant, combien de litres, combien de mètres cubes? Oui, on a. Oui, mais ils travaillent là. Bah oui, mais ils s'en occupent, hein, ne vous en faites pas. Ok. Eh, combien de coltons? C'est parti. Oui, c'est parti. Pour vous. Oui, mais les îles là. Oui, mais ça va. On a dit, vous allez voir combien? Boyuka. Usine, il y a or. Au Congo, a payé $9 000. Moutoubatouane a payé $11 000. Ici, le salami. Yo Congolais au Kenya. Au salon, on a $20 000. On a payé ça, yo? Non. Et là, on a tu as payé quelque part. Allez-y comprendre. Voilà. Si la révolution qui va vous libérer, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose, mes chers amis. La révolution ou rien. Alors, on a sauvé le Congo, tous les Kokoba, tous les Sebino, Moki les Akotambola. Au Nigeria, bon, on a qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, Nzamba est puissant. On ne joue pas dans Nzamba en Pungo Tolendo, Bassara Nzamba était maintenant des réactions rapides. On s'arrête dans Nzamba punition, film où suit. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Nigeria et les Niger, frères amis, comme nous, Congo-Brazzaville, et Congo-Kinshasa, frères amis. Congo-Brazzaville se complote avec des Tutsis, avec les Occidentaux, pour faire entrer chez eux les Tutsis rwandais, et en réaction à Nzambé, ça n'a pas tardé. Aujourd'hui, nos frères de Congo-Brazzaville pleurent. Allez, Bayoke Kuna. Nigeria et Niger. Nigeria et Niger sont des voisins. Voilà. Nigeria va voisin. Alors, l'ordre venant de la France obligea les Nigériens de couper du courant aux Nigériens. Ah bon? Oui. Comment? Il faut couper du courant. Ils n'ont pas de courant. C'est nous. L'ordre venant de la France. Ah, les réactions, ça n'a pas tardé. Les réactions ont tardé en Zambie. Nzamba lobby, nous allons vous punir. Alors, suivez la punition. Mieux vaut ne pas combattre contre Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Là, il a là. Voyez ce qu'est devenue la centrale électrique à partir de laquelle
Le Nigeria fournissait l'électricité au Niger. C'est là que le président Tinubu a coupé l'énergie au Niger. Voyez ce que Allah en a fait. Mieux vaut avoir Dieu pour défenseur que les hommes. Maintenant, le Nigeria aussi n'a pas d'énergie à partir de cette source. La sourate 105 n'est qu'à son début. Combattre le Niger, c'est combattre contre Dieu. Le peuple nigérien reste dans la foi. Allah combattra pour toi. Il a utilisé le feu pour détruire la centrale de Kény. Désormais, le Niger doit trouver une autre source d'électricité. Africa Power Supply Solution est à Tchad. Ah voilà, tout est parti en fumée. Tout est parti en fumée, voilà. Le Nigeria aujourd'hui sans électricité parce qu'ils ont suivi l'ordre venant d'Emmanuel Macron. Et voilà, allez plaider à Emmanuel Macron. Et voilà, Emmanuel Macron, ce que tu as fait, ton Dieu, pourquoi il ne nous a pas donné, pourquoi il n'a pas protégé. Ça me ça mon peuple et qu'on les kate mon peuple ezali ya nzambe moko ezali ko souffler na kati na mokili mobimba. Mes chers amis, voilà la situation où ezali ko les kawana na kati na mokili ezako ya grave. Donc na kati na Libye aujourd'hui on ne voit pas où sont partis les Français. Emmanuel Macron et Sarkozy, il faut faire partir Kadhafi. Kadhafi c'était méchant, c'était dictateur. Lui il faut le faire partir pour vos intérêts. Et aujourd'hui les Libyens ont des problèmes. Les Libyens ont des problèmes maintenant. Et alors vous êtes où vous les Français pour aller aider le peuple libyen? Allez. Vous voyez ça derrière moi, c'est la ville de Derna en Libye. On parle à peu près de 6 à 12 000 morts actuellement dans cette ville qui en compte 200 000. 25% de la ville a été entièrement rasée et a priori on est sur des chiffres encore très bas. Aujourd'hui la Libye c'est un pays qui n'a plus d'État capable d'aider ces gens, d'aider les gens qui ont encore des proches à enterrer, d'aider les personnes qui sont dans la rue. Et pourquoi? Parce que l'Occident a tué cet État. L'Occident a tué Muammar Kadhafi. L'Occident, la France, l'Angleterre et les États-Unis ont absolument tout fait pour que ce pays devienne une zone de non-droit. Et bien aujourd'hui, nous le payons avec un drame qui a fait près de 20 000 morts. Et quand je vous parle de 20 000 morts, je ne suis pas là pour exagérer, c'est pas moi qui le dis, c'est le maire de la ville. Le maire de la ville, Abdulmenam Al-Ghazi, il a expliqué que ça pourrait atteindre jusqu'à 20 000 morts et que les chiffres étaient vraiment sous-évalués parce que un quart de la ville a été entièrement détruit par le cyclone Daniel. Pendant ce temps-là, où sont les Bernard-Henri Lévy, où sont les Nicolas Sarkozy, où sont tous les mecs qui étaient sur les plateaux télé pour dire il faut sauver la Libye du terrible dictateur Kadhafi? Ils sont où ces gens-là? Parce que ces gens-là aujourd'hui ils sont dans leurs 300 mètres carrés en plein centre de Paris, tu vois, à rien foutre de leur journée, alors que là de l'autre côté de la Méditerranée, tu as des gens qui sont en train de mourir parce que justement il n'y a plus d'État. Et moi je n'oublie pas et je ne pardonne pas. L'État. Voilà, mes chers amis, la situation qui se passe là-bas, Nakatina Libye, c'est terrible, terrible. Les Libyens ont perdu plus de 20 000 personnes là-bas, Nakatina Libye. Voilà la situation. Oyo, Ezakone Kakuna, c'est grave, c'est grave. Alors, Bandeko, Tokei, Solo, Nakatina. Makambo ezali koningisa mikili ebele na katina oyo peuple intègre tozongeli bango mpona kobisa bino ke kuna bandeko kuna na katina mboka oyo tokobelela Mali, Burkina Faso, Niger basali bloc moko ya munene wana oyo babengi yango na katina na monoko na bango babengi de toute façon na kanisi Kombongo na noté qui a voté, mais je pense que tous les images en autre cas et on verra bien. Et le onini bande kowana bazali ko sagana pote basa la force moko na kati na région oyo et ko kamusa mokili mobimba. Alors malien Burkinabé et les autres vont dire non, tout se laisser faire sauter devant les occidentaux et c'est que la bisoto zarato sagana moko pote te sauver la région na biso na onyonso ba mindele ba yaki biso makamolo kuta et la situation na kanesi mikoleza koya na kanti bloc wana na kati wana ekozala pays moko ya makasi oyo koningisa mokili mobimba ndenge basangani bango misato ya kokamusa mokili mobimba. Alors
en image. Oh là là, sorry, Bolimbisi. Pas l'intention de. Voilà. Rentrons dans les matières de la charte. D'abord, la charte s'intitule Charte du Liptako Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel. Il ne faut pas survoler ce titre. Ce titre est riche d'informations. Charte du Liptako Gourma. Qu'est-ce que c'est que le Liptako Gourma? C'est la région dite des trois frontières. C'est une région commune au Burkina, au Mali et au Niger. Elle s'appelle de la même façon des trois côtés des frontières. En réalité, cette région est la preuve de l'unité territoriale, de l'unité géographique, de l'unité culturelle et de l'unité politique des peuples ouest-africains du Mali, du Burkina et du Niger. La région du Liptako Gourma, restons-y. Il s'agit de l'une des plus grandes réserves de matières premières stratégiques que la Terre ait jamais eue. C'est une république démocratique du Congo bis que nous avons là, entre le Mali, le Burkina et le Niger. C'est une région qui regorge d'or. Elle regorge d'uranium, de manganèse, de plutonium, de lithium, de gaz, de pétrole. C'est une région bénie des dieux. Rien que dans le sol et le sous-sol de cette région, il y a ce qu'il faut pour faire vivre, je crois, pendant plus de 10 000 ans, les trois États conservés. Voilà. Voilà, mes chers amis, c'est bien clair. Il est temps maintenant, les autres sont conscients. Les autres sont conscients de ce qui se passe la carte de la Mokili. Alors, je vois très mal comment aujourd'hui, jusqu'à présent, nous au Congo, on ne comprend rien de tout que la situation, la carte de Congo, si on suit ces soi-disant les démocrates de ce monde, jamais trop s'en sortir. Jamais parce que situation qu'on vit vraiment la carte de Congo, on va dire que toko s'en sortir, toko riko bima, de ceux qui ont bimi na yango, bango bakoi kao, bakoi fight. Alors, il faut pas garder Bissot. Garder Bissot comment? Il faut nous donner des dirigeants marionnettes. Oh, Basali, la réflexion ne résonne pas. Alors, comme on a tapis rouge, là, c'est, on a tambola, mais dans tout le lot, voilà la situation. Bakondi baza kotia na kati na Afrique baza ko nommer bango ba yebi bango pourquoi ils nomment tel individu. Alors l'individu baza ko nommer bango ba yebi ke aza limité. Comme il est limité, il va rien faire. Bien au contraire, il va commencer à manipuler ses amis, ses frères, ses amis qui n'a pas contre la carte de distraction, va appuyer pour l'intérêt, on va mieux te va ça bango. Mais à la fin les grands perdants, et que ça rappelle, comment on va manipuler. Pourquoi? Parce que à l'avenir, plus tard, la bango peut frapper, na tout au lieu, montant le bango va soutenir Azako prier. Et alors, pour l'instant, on a que, Nakatina Isma, il est de ma tribu, il est de ma région, il est de. C'est comme ça. L'air va manipuler, la stratégie, on a mis au outil dans mon délai. L'Occident a créé non, cherche les tiens, Zala bango ensemble, pesa bango ba miette, manipuler bango va nous soutenir yo. Ces images-là, où une image yo, mais tu vas amplifier pour dire qu'il est aimé chez lui, on l'aime bien. Il y a côté tribalisme, à côté séparatisme, na kati na mboka pour ses intérêts à lui individuellement. Les restes, tous ces amis-là et l'entourage ne bénéficient pas de ça. Même dans leur village, dans le village natal, ok, kuna misère de la misère. Passe n'a passé. Il s'en fout, lui, c'était important. C'est lui, avant la carte dans le monde, on dit, je jure défendre l'intérêt de la France. Il est noir, oui. Mais comment cet homme-là, il est noir, il dit défendre l'intérêt de la France? Pour l'interrogation. Allez, vous comprenez alors, mes chers amis, ma maman, essayez la bino, n'a pas audio moko, n'a pas vidéo moko, n'a pas la bino, ici, mais c'est important pour tout le monde. Pourquoi? Il faut dépendre de l'éducation, la banane, la bicho, totale. Et l'autre, il va même les bichos.
oyo bakobélela lelo les écoles satanistes. Oyo tolobaki que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir pour détruire l'Europe. Beaucoup ne croyaient pas. Et passer à la vitesse supérieure, voilà les résultats évadés déjà Obama dans les écoles, et ça grave. Je m'excuse, mais c'est quand même que pour l'intérêt de nos enfants, il faut que le banc parce que bango batmatier en gros, bango bango dike bana biso, sur de yo kani so ngara yo, et que ça la passe mingi poete, toye bate ko encadrer bana, toye bate ko ba, et là on est sur les caracat na evras. Et grâce aux Yoka wana oyo batumo de l'école na kat na Charleroi oyo les résultats est là bon de ko bola dango de près. Qu'est-ce que vos enfants basali kolaksa bango d'école Bolivia mais c'est vas-y à l'école la maîtresse a appris quoi nous vas-y. À l'école la maîtresse elle m'a appris comment on fait les bébés dans la chambre parentale. Et tu vas en quelle classe? CM2. Et tu as quel âge? 9 ans. Alors 10 ans. Et en fait d'abord, l'homme et la femme, ils se mettent tout nus, ils vont dans la chambre, ils ferment la porte pour avoir leur intimité. Et le papa, il rentre son pénis dans le vagin de la maman. Et en fait, il rentre et il ressort, ça fait flop, flop. Et la maman, elle a une petite poule au lieu de ça. Et en fait, dès que cette petite peau est déchirée par le pénis qui entre dans le vagin, et ben, il y a une sorte de liquide transparent qui se crée et ça, du coup, tout devient mouillé, mais ça n'est pas vraiment comme ça. Le pénis, il peut entraîner dans la lunette. Ça glisse comme ça. Ça, c'est la maîtresse qui t'a appris ça. Oui, elle t'a montré les gestes outils. Non. Les gestes outils. Non. Et elle a dit, la maîtresse, en fait, nous, on met le pénis, et c'est comme dans un toboggan aquatique, il y a de l'eau dessus. Et en fait, s'il n'y a pas d'eau, bah, tu ne glisses pas. Alors que s'il y a de l'eau, tu glisses. La maîtresse nous a dit ça. Et elle a dit quoi d'autre? Elle a dit que, du coup, vers quand on aura 14-15 ans, on voudra le faire. Parce que maintenant, par la loi, vers 15 ans, on a le droit de le faire. À 15 ans, on a le droit de le faire. La maîtresse est une vieille, une jeune, c'est quoi? Elle est très jeune. En fait, elle a 40 ans. Et c'est une boutata, ta maîtresse. Une boutata. Et pour parler de bébé, il y a deux grosses bouboules qui fabriquent des ovules. Et il y a aussi les cosses s'appellent les garçons, ils ont deux bouboules et dedans il y a les spermatozoïdes. À côté de la dès 8 ans, elle a dit que dès 8 ans, les garçons, quand ils se réveillent, en fait, il y a un garçon, elle a dit, mais vous savez, les garçons, il y a eu un changement dans le corps. Et vous pouvez me dire, c'est quoi? Quelque chose que vous faites tous les matins. Et ils ont tout le monde a dit se laver, se brosser les dents, prendre le petit-déj. Moi, j'ai dit fermer la braguette. Elle a dit ça a un rapport avec la braguette. Et là, il y a un garçon qui dit, mon pénis, il est tout droit et tout dur quand je me réveille. Mais quand je dis tout droit, c'est jamais levé. Et les trucs, elle a dit, oui, bravo, c'est ça. Attends, elle a pas que. Qui veut venir dessiner un pénis au tableau? Elle a vraiment dit qui veut venir dessiner un pénis au tableau et tous les garçons vont lever la main, on les fait comme ça. Bon, bah, on lève pas la main. Et il y a un garçon, celui qui a dit voilà le résultat là. Voilà le produit là. Voilà le combat dans ce Congo. Les gens qui voyaient ça quand les gens ne nous croyaient pas. Non, on dit la légèreté. Voilà là où on est arrivé. Bon, moi, c'est quand on commet les lots. Donc, ça dit que mon moto est ici. Que mon moto n'a plus son personnalité, n'a plus son essili. Oh, ben, quand tu es chez toi, tu es libre. Tu es ici en Europe, il y a l'éducation pour tes enfants. Et pendant la journée, on va aller enseigner. Voilà là où nous sommes arrivés. Voilà là où nous sommes arrivés avec nos enfants. Oh, ben, on n'a pas âge. Ben, si on déjà, oh, ben, on va prendre le déjà. Et comme ça, nini. Ben, le non, à 14 ans. Non. L'enfant sera qu'il vite de comprendre ça. Parce que on a battu l'eau. Et l'eau va rester nini. Koluka, dans la livre Bakomaki, il faut le connaître aux joies et l'émi.
ndenge ko sala ba ko sala nini ba ko apprendre bango au fil à mesure on avance bana ba ko sala qu'il y a aucune pratique ba faut préparer bana pour détruire nos enfants to no le la bino bandeko to lukanzela to zoka bo lukanzela to zoka sinon te bana mama Congo kibonyama ekoti na kati na ba famille na biso kibonyama ekoti na ba famille na biso ti bana mikyo ko mona ya mikete balibela nga peke mbwa pa ko sala ngai boza pe na mbwa na ndako pe ameki pe na mbwa na bino na ndako papa bo ka ngana libeli bino bo ba ko na lobi ba ko lobi na bango ba ko lakisa bango te oko sa pe na baniama se po za na mbwa na bino na ndako oko sala pe na mbwa na bino na ndako bana ba ko sala po ba yoka kama kamo ba maîtresse o ba zo lobi na bango o mona mona maseki ah papa yo lobi ke te yanga na ko ba ko surveiller et pas les commenter et ko comment pote ba vanda ka mingi na bango 8 heures de temps bazalaka na bango de 7 heures moi la bimi na classe 8 heures ba bandi sur 9 heures ba bandi classe te 15 heures ils sont avec eux Olanda c'est éducatif ce que je dis là et qu'on va s'éliminer parmi vous ba vandi na bango combien pour quitter mon a quitté 8 heures. Donc 9 heures, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 heures, 8 heures du temps, baza ou moussou peu sur la galerie, 9 heures du temps ou 10 heures. Yo maman que vous voyez, aïe prendre bon vanne comme des minutes. Vous comprendre? Bon vanne comme des minutes n'endako. Sur aïe comme les 18 heures, ok d'accord, ça va 18 heures, 19 heures, 20 heures, va au lit. 2 heures du temps seulement avec l'enfant. Va au lit. Alors, moi, na lali, na tongo ake sous na ye. À quelle source na bago? Bon, comprendre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Ah, toi, on peut s'amayer. Donc, ça dit, bata beaucoup plus na bango. On y enseignement, on peut s'amayer, on va capter kango, à comment qu'il il nous a dit comme ça. Zana qui est là, au terre, na quand la porte, maman, je sais la eh, maman, tu sais, eh, non, madame, elle veut lui s'en le corps, eh, maman, là, qui s'en a, bon, écoute, on a pas question, on veut comprendre la montée que, bah, baby, c'est le bureau bana déjà. Bon, quand tu as n'a pas de botter banana poto, pour être banana de l'éducation, et si le monde va détruire banana biso, bon, on va récupérer banana biso. C'est à vous de comprendre la situation. Matondo, ma like la bino, matondo, oh, ils allaient chaîne moko, on voulait ce qui m'bang autant pour nous, batelo à moi, on a légèreté, voilà comment tu quand tu combines dans mon vélo. Oli misina boyo et gêné bango mais fallait tout la vérité parce que ici que ça y a la carte na poto et sengeli toyeba yango avant. Alors voilà papa lui formatage c'est comme ça. Alors c'est tout à fait normal baïbi il faut baza ko sala c'est l'éducation comment récupérer tous ces jeunes et beaucoup mona lobby au na mwana ndaka lobby tete nga madame albenga na ko zala nga mobali madame albenga na ko zala nga mwana mwasi te papa na boy qu'on c'est sûr papa na boy ya ko le biso moko to même l'hôpital la quête l'hôpital au camp la moi na on a 9 ans à 14 ans ba bitete madame n'essayez pas parce que moi na ye moko andimi guna ye sengela zala lesbienne ou sengela zala gay et sengela azala transgenre alors et cause à la passe mingi ba maman epelé ba tate epelé ba ko se suicider na ce qui nous arrive. Boyoki ngai batata mingi bamama mingi bako se suicider na makambo oyo baza koyela biso liboso to bango bambongo na bango fele allocation familiale tout ça de ceux qui ont fait au monde c'est même biso était moko na carte biso partager le plus important c'est ça partager l'émission partager à vos amis comme ça va l'émission va comprendre que toujours teya aux gens d'information et allez pouvoir aux anangote aux bololé et talio. Voilà le sako na bino nyonso tokutani mokolo na lobi nzamba pambola moko na bino matondo na ba like na bino matondo na ba j'aime na bino matondo na ba care na bino alors tokutani mokolo na lobi ingeta ibobo